Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, mbote na babone na son Fantastique Info Télévision. Kimia na Nzambe eza na bino et puis na mabota na bino. Bon son, bisika et joie bino. C'est moi bien votre humble serviteur, mais c'est Zéphirin Tita Wabasango. Oh, et puis les lots, mais le bien de chouchou. Et toujours dans le cadre découverte de l'Obakaïté. Article 15. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Voilà, tozali bongo précisément la ville province de Kinshasa, na kati ya commune ya Ntsele owapi tosina kozwama. Tomoni bilenge mibali owapi bazali mibale, mais kasi toyebi te activité to pe service nini baza na kosala awa elongo na biso tosina komona bango. Mbote papa. Mbote papa. Kombo nani papa na biso? Kombo na Mbemba. Mbemba. Mbemba awa tozwami wapi? Awa toza na Manenga. Manenga. Toza na commune ya Ntsele. Na commune ya Ntsele. Tomoni yo papa Mbemba, je crois ya limbana liboso oleka na télé. Oh, lelo naleki na télé mpona mosala oyo nazosala mage mosala ngo pasi nde pasi kozanga misala yango tozosala mosala oyo. Mosala nini ozolela ete pasi c'est pasi parce que article 15 zoloba ete débrouillez-vous ne tomesana koloba na terme bakinois. Mosala nini oyo tomoni osimbi banzete na maboko toyebi te ezali nini? Mosala tozosala eza bambutu so tokati topasoli tozosala profit ke tozwa mwa mike esunga biso na kolia na makambo nyonso. Meke mpe kotalisa balandi bazolanda yo na bokebi nyonso. Ezali bongo mbanzi nini oya tozomona ngo apparemment sous forme ya cabri ou bien sous forme ya mosala kama nini? Mbanzi mosala nango tosala yango batekelaka cabri bawenza yango totekelaka gambela na 6 na zando na bawenzi oyo tekaka boye na koteka bambanzi oyo toteka na bawenzi wana. Esali mikolo boni oyo banda mosala oyo ya kotekaka bambanzi ozoloba ete ezosala yo pasi e résultat malongwa ezomonana. Bon, nasali déjà 6 ans d'expérience. 6 ans oyo expérience oza na mosala oyo? 6 ans. Banda kaka na mboka oyo? Nabandeleka awa na Manenga. Manenga. Donc c'est-à-dire elingi oloba ete oza vraiment expérimenté na yango? Oui, naza na expérience na yango. Mena osalaka boni okataka nzete nini, okataka bambu, okataka nzete nini talisa wala n'importe tomona cabri batiji oyo tomonaka toliaka banzete na yango esala mabima modele oyo tomoni sika. Bon, tokataka bambu so okwesi bambu après obandi komosole opasoli après sima avant bokomona songe wana yango mpe basalaka cabri. Yango basalaka cabri. Ndenge eza boye elingi koloba ete fo luka okata bambu oyo ya kokomela après onettoye yango malamu yango ebimisi biso tige oyo ya cabri. Voilà, koteka yango osalaka boni mpona koteka otekaka yango ndenge nini? Bon, toteka ndenge tozosala boye après tokati tobandi kokanga babote par bote ekotaka 100 tige nde mo pena oyo bamonaka bachinois basalaka biso mpe na maboko tosala yango boye. Maintenant par botte 100 000 combien? 100 pièces? 100 tige, 100 pièces. 100 pièces? Oui. Maintenant 100 pièces wana otekaka botte moko na combien? Botte wana toteka pa ba manœuvre toteka na 1500. 1500 francs congolais. Maintenant obimisaka par exemple boni na marché soko olingi okende kosala vente na na marché so na makasi ya mosala so eza nini tokomaka ba 80 bottes. 80 bottes? Oui. Na 80 wana na moko ezokende na 1500 francs. Arrivaka pe silaka nyonso na journée nde so bobimi na terrain? So mwa kokosi ezali na journée esilaka te. Mais quand même boza na bacontact ya bato oyo batekaka bacabri batekaka batige babiloko wana nyonso mpona kobenga bino parfois bakozala na babiloko koteka mais kasi baza na batige te erivaka mpe bongo? Oui, baclient bazali na bato oyo batekaka cabri bazali.
Voilà, balandi fantastique info. Tomoni ozali yo moko te mais kasi ozali bongo na accompagnateur ozali moko ya collègue na yo ya musala. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Nga kombo na Laurent. Papa Laurent, koloma makasi. Papa Laurent tomoni yo na service oyo ya kosala ya fabriquer babengi kombo nini? Mbanzi. Voilà mbanzi oyo. Papa Thomas na yebi te yo bandi mbula boni na musala. Nga bandi kala te, nga bandi na janvier ka 2025. Mais quand même tomoni quand même comme maître nango. Bon, maître makasi te nde na komi moi maître. Ina ba difficulté nini okutana kana yango ndenge bandi na janvier kino lelo okutana difficulté nini ndenge ozosala? Ba difficulté eza nango ebele. Nde aboyi ba chinois bokomo kasi lisu kopi bato do balanda ba chinois bawila wana mais etikama nango mwa pe mwa ndambo. Donc c'est-à-dire bambanzi oyo ba chinois pe batekaka yango. Ba chinois basala yango kaka emilayi kaka oyo bango siko basala ya mike milayi batiaka na chasse ya bango. Bango basala ya mike ya milayi oyo tomonaka na bafete babilo ebele basala. Ok bango nde bazokase bino. Bango wana nde bato bazongaka kase kope bato. Voilà balandi ya fantastique info télévision ezali pasi pe ma toluka moyen to biso ba congolaise toluka moyen to valoriser culture na biso ekozala malamu mingi ele toluka to valoriser oyo ba expatrié bazouta libana ya mboka talo lenge bilenge mibali baboyi na bango koyiba baboyi kosala kuluna mais kasi batali ete moko ya bilona moko ya ba oyo wapi nzambe asindela biso akonda mimena biso na mboka oyo babengi bona kombo ya bambanzi babambu de Chine mais kasi ezali moko pe ya banzete okoki kofabrike yango mbanzi oyo tozomona ete mpona kosalela kabwi kosala batige oyo toliaka na babalabala banzela na bafete mais kasi lelo balobi ete parmi badifficulté papa ezali ya solo ndenge ozoloba badifficulté toza nango donc toza na posa machine mais machine ya ndenge nini machine ya bambanzi eza pe na machine basalelaka yango machine ezali na Chine batekaka yango boni papa nango après nango nde toyebaka yango te pa bachinois balingaka kofungola biso te bango basalaka effort bayiba biso mayele mpo balakisa biso machine na bango balingaka te ezomona machine yango quand même machine ezali tomona déjà esika bango basalelaka maintenant par rapport ya mbanzi basalelaka mpe kaka bambanzi na biso babambu de Chine kaka bambo oyo yango mpe bango basalelaka na oyo etali bongo sikoyo na likambo ya machine ndenge ozolobela si par exemple bapesi yo machine okoki kosalela yango à peu près combien de bots to mpe combien de en fait bots kaka toloba na journée bon presque na ndenge machine tokosala ebele par jour mais ozolela ete vente eza mpe mobulu quand même ata bapesi yo machine vente ekozala kaka na ndenge ezozalela to ekoyebala kochange so machine ezali vente ekozala nango bien oyo bando okatisa liso na braza okatisa mpe na braza ya bandeko mosusu mpe kataka na braza ya bango neti bachinois na braza ekendaka na poto mpe ekendaka est-ce que oza na telefone mpona kokaba limero na yo na oyo batekaka baposo badendo na bakapela partout tomonaka bango oza balimero otikelaka bango okazuke peut-être matière eza te baza na bosenga elo bazelaka yo okoma bacontacto directement okomeli bango otindeli soit mutu délégué akoma sur place atikela bango alivre mwa biloko oui telefone ezali numéro na nga 081 051 80 78 bato nao mpe oyo comment on appelle banani baclient na yo baza mpe na numéro no opesaka baotikela oui baclient numéro na nga baza nango vraiment oyo etali bongo côté ya machine yango otangi kombo ekoki kopesomba wana combien seno idée okozala machine wana etekamaka na $5000 $5000 $5000 maintenant $5000 wana soki otali bien yo par jour to mpe na mbula moko na ndenge osalaka obebimisaka 80 bots na journée soki na mbula moko otali bien okoki kokota combien oyo etali bongo kote ya mosolo bon kota mosolo mpasi eza nde ata nateki nanga bongo badepense mpe eza makasi kota kolia na makambo mosusu talaka toza na nzoto bon maintenant Sadik alingi koloba ete ose retrouver no quand même moi 100 000 fois ezangaka te moi 200 000 mpe ezangaka te na chaque mois bon
na mois te dans 2 semaines moi 100 000 ekotaka nango. Moi 2 semaines 100 000 ekotaka. Ekotaka mais dépense nde elekani. Dépense elekani. Dépense elekani kaka kotia kolia. Dépense eza kota kosomba po biloko tokata yango ya ofele te tosombaka nde na mbongo. Po nango bapermetaka te bozwa yango ofele te baboyaka kosomba wana kivonge tosomba na bavaleur ba 40 50. olobi susu kombo nani? Kombo nanga Mbemba. Papa Mbemba. Mais nazoloba nini na bajeune gens oyo wapi bazosala badésordre na terrain na baquartier na bacité tozomona parci cela baza na bavillage bazosala bofenéa kosakana te kolala bapongi komela badiamba n'importe quoi tant que ozali wana okoki koforme mpe bango po ke lobi bomeka mpe kotombolisa entreprise na biso oyo ya ozosala. Bon biso mpe tolukaka bato mpo bayekola mosala yango mpo sukasuka mpe biso nde toza boye nakozwa bolo nanga mpo nde toza boye toza biso nyonso mpe totanga mpe me kozanga misala yango tosalaka oyo moyenaka navanda na ndako eza te malamu na milukela lipanga moko. Merci beaucoup balandi ya Fantastique Info Télévision. Maintenant message nous opesa na bato bazolanda mokili mobimba na oyo etali bongo mpona kovaloriser culture na biso ya bokoko ya bambanzi oyo ozosala nayebi te na format na mosala oyo message nini mpe okopesa na baoyo wapi mpona kosoutenir bino mosala oyo ekende liboso na oyo wapi nzambe apesa yo na mayele. Bon mosala oyo nga mpe nazwa formation apata kotona manenga bavie oyo bapesanga formation bazali. Voilà, merci beaucoup balandi ya Fantastique Info Télévision kimia na nzambe ezala na bino nayebi te papa lisukamba kobakisa ezali message to pe na bao bazolanda yo partout nayebi te bamisusu bazobaka ete bozokaka mpe na mosala yango bosalaka oyo mpo mbanzi oyo eza mama na tétanos bamisusu mpe alifande babwakaka na nzela bo motani ati azoki mpe ekomi ono makambo mosusu nayebi te so tozoyoka akobakisa nango te mambo akozoka nde tozokaka so ni bandeli mais so mesani nde comme une expérience otika kozoka lisusu te. Message napesika mokonzi ya mboka basunga biso mpona bulo na biso oyo bazela biso solution ya kobakisa lisusu ya te. Vraiment balandi ya Fantastique Info Télévision, c'était bien votre humble serviteur monsieur Zéphirin Tita wa basango oyo wapi azwaki bongo na descente ya ko 4 découverte komona ete bilenge mibali oyo wapi bakangaki maboko te baza na créativité na bango bameki kosala oyo babengi bongo kocréer initiative ya kocréer oyo babengi bongo bambanzi batige oyo wapi tosalelaka bakabri na biso na kati ya quartier du Congo ekendaka mpe na Brazza partout mais kasi boyoki bino mona bokebi nyonso badifficulté oyo wapi bajeune gens bakutanaka na yango na terrain et surtout côté ya baexpatrié oyo wapi tozoyambaka matin midi soir baindien bapakistanais bango bazoya matin midi soir baza koempêche misala na biso oyo wapi kinoise alokola pour emeka kocontribuer na développement ya mboka mais kasi biso mpe bacongolaise toza na mpe pasi parce que tozo kotala mingi kosabote bandeko na biso elo osomba eloko na ngambo ya mondeko na yo congolaise makoluka ete oyo avalorize osomba pa chinois osomba mpe indien en tout cas nyonso wana tozotala oyo babengi bongo amour du prochain te maintenant ezali bango pasi mpe mawa tika nzambe apambola biso na bino tokutani bongo mbala ya nsima restez toujours branché. Bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.